moko na kati ya vie na yo kolemba te kosala bolamu. Yo posa au makoso ganga amen soko sala ka bolamu te yekola kosala bolamu. Ayebisa modinga nozale pembeni yebisa ke continue kosala bolamu. Oko yebisa mama na tasala ka mabelo bandeke yekola kosala malamu. Bien me bolamu epola kate bolamu ganga kana miso na Nzambe. Nazobisa mama moko tango so sala bolamu kosala bolamu po mokiye ndima yote kosala bolamu po bato babetelo maboko te kosala bolamu po lakisa te oyo za me tango so sala bolamu linga Nzambe andima yo linga Nzambe amona yo. David abande kolobake esengozala karanga tango balobanaki na ndako na Nzambe. Kotala teke muninga boyaka nenzela moko muningo bosololaka na eke ayete. Problème alole eza problème ayoka na Nzambe. Eza problème mwasi na oto mobali na yote, eza problème a camarade na yote, eza problème ya mutu moko bosala ne pembeni te. Problème ya moto na lole dépenda kaka moto na nani tokoki na biso ko telema samba isambanga lomba ilombanga samba isambanga kwangeyeza mbiwa moyo kensanga kiamewa emetiadanga wangeza mbiwa moyo ngetsedela roi totelemi na satroni na yo roi toyepo toyoka liloba na yo wikolandisama na bakomi bible na ngezoloba na mikolo na suka yo ndo kote ya peuple na yo yango na telemi ponga na te ya bana na yo te na telemi po yo ndo te ya natalisa bango oyo ngana za te me na tombola muneno ndo likola peuple na yo na sengi bongo na komba biloba sato tata mwana pe mokonzi molimo mosantu amen. Tovandi na biso tobetele pe na Yesu Kristo maboko makasi ana santir te beta maboko aba mikolo beta maboko abana na Nzambe. Moderateur azalaki clair alobi panda yo zana kati eglize Nzambe yebake na bamorte batu batundi panda yo zana sa présence Nzambe ozoboya kotelema ezala baministre badepute provincial badepute national batiki betage ba 7 niveau batiki ba 8 niveau azala ba passeport international ne pema ko epesa beliete so za malili to monde to pelisa moto bazo alituka alléluia esengo David azoloba ke sengo ezala kananga tango balobana ke na ndako nani kaka bide lobi ke biso bato nyonso tozana likumba to yepa inayi
ya lobi akozwene mikumba na biso okobanda okanisa mpona problème na yo ozwa solution te. Problème asolo ezaka pa nzambe oyo otikeli ndaku oye koluka na kati esika oyo moto nyonso akoti na kilisa lelo na sire yo te lolenge okoteli lolenge okobima te oleki motu akemela masanga na kapela oleki motu azoteka paske oye liboso ya roi de roi oasilisaka baproblème badokter basukaka na bango me nayebi so le sel motu oasukaka te eza Dieu créateur. Oui bien aimé tozo partager temi moko oyo eza motuya teme na nga nazolobela lelo continue kosala bolamu yebisa moningano bozali pembeni ke continue kosala bolamu okoyebisa ete ke bolamu epolaka te yaya bolamu epolaka te. Totangi yango na mukanda misala batoma chapitre yango 9 ozana biki na fei okomi Actes des apôtres chapitre 9 tosui verset 36 ebongo tokosukisa kino na 43 misala batoma to Actes des apôtres chapitre yango 9 verset 36 kino na 43 yebisaka moningano ke bolamu epolaka te tanga pensa te mpona koganye tambe nazala mate yango preske na mutu. Bible elobi na biso na mikanda na mukanda Actes des apôtres chapitre 9 tobandi na verset 36 kino na 41 Bible elobi ezalaki na mwana na nzambe moko kombo ezalaki Dorcas. Bible elobi ke Dorcas azalaki taye. Bible ezoloba ke kitaye na ye ande kotonga bilamba po yalata te bazalaki soki atongi bilamba abande kokende kokabela baso bakufela mibali oyo bakufela basi mpe bana oyo abitike aleluye basimbaki bilamba na bango oyo aye Dorcas so okufi na ndenge okufi na olaitsanga oyo wana bien aimé mboka oyo mpe ndinganaki na liwa ya Dorcas. Bible ezoloba na biso nzambe ayokaki losambo ya bana oyo bakufela baboti ayokaki losambo ya bamama veve ekomaki na miso na ye. Bible ezoloba atindaki mosala nzambe moko oyo kombo na ye ezalaki Pierre. Balobi ke ntango Dorcas akufaki basokoli ya kitoko bamatise likolo etage banda mokili banda na ndenge nakomi boye nona yoka te mutakufi bakundi na etage ata azalaki na etage babike Dorcas bandelaki noner bake komatise likolo ya etage. Nzambe atindi mosali na ye alobi na bato ke bino nyonso bobima azwakangi porte abandi kosambela Dorcas ntango bazosambela mpo na ye kuna bamama vevi bazolela pasa sekwaki. Alleluye atobetela biso ata milolo mpona lokumu na nkolo milolo ya bana na nzambe. Eloko nini esengaki Dorcas asekwa bien aimé eza mpona bolamu kolesa oyo Dorcas abande kolesa bana bitike kolatisa oyo Dorcas abande kolatisa bamama veve yango esengaki asekwa. Ok tozoloba boye tozala balisekwa mibale bien aimé mutu ayebiso te kosambela kozana nini mute atosambela kokota lifelu liwe eza de sorte lisekwa mpe eza de sorte kokomparaka liwo ya mopakano na chrétien te topesa exemple soki kulu na kufi ebembe wana bokonana malunga bakobamba bino babanga paske eza ebemba nani ya kuluna yango ezolakisa difere ezali ate moto asambela me nga madili ngoma soki na kufi jamai na ebembe na nga diambe ekomelama ordre kozala desordre mpe kozala te paske bino bapata nouvelle dieu tamour bokoloba papa na biso azalaki chrétien tolingi desordre te eza différent ya liwa ya mopakano eza mpe différent ya liwa ya moto asambelaka mopakano moto mabe soki akufi direct ilu
tokokota na lola atokobenga na baange abazayawa atombola na yo te loboko likolo pepa mpo na gloire ensemble. Nazoyebisa mama moko na vi na yo kosalaka mabe te kontinue kosala bolamu. Bolamu ya Dorcas yango egangaki kino liwa na ye. Bien-aimé, ntango nazolobela kosala bolamu, kosala kaka bolamu na kati église te. Sala bolamu na quartier oyo ovandi. Sala bolamu na lupango ya kofutela. Sala bolamu koto baleli. Sala bolamu partout. Ata ntango osali bolamu, ate pesa belio ana Kinshasa te. Vieza molai okoki kovoyage ozangi ndako ya kolala me Nzambe akopermete okutana ata na moto moko sunga kala akoloba te kimbangu ndo mateso nayebi yo osungaka mama na nga to ndeko na nga na Kinshasa yaka olala. Alleluya. Bien-aimé, nazoyebisa moto moko na kati ya vi na yo kolemba te kosala bolamu. Yo posa au makoso ganga amen soko sala kabolamu te yekola kosala bolamu. Ayebisa modinga rozale pembeni yebisa ke continue kosala bolamu. Oko yebisa mama na tasala kamabelo bandeke yekola kosala malamu. Bien-aimé, bolamu epolaka te. Bolamu ganga kanamiso na Nzambe. Nazobisa mama moko tango sala bolamu kosala bolamu po mokiye ndima yo te. Kosala bolamu po bato babetelo maboko te. Kosala bolamu po lakisa te oyo za. Me tango sala bolamu linga Nzambe andima yo. Linga Nzambe amona yo. Pamba te ilifuta solo eza pa Nzambe. Soki posala batu balamu ata bandimi yo te elembisa yo te kontinue kaka kosala bolamu. Bolamu osala lelo tozosala ta yo kufi ekosoutenir bana na yo. Baonike bolamu ya Dorcas elandaki kino mokolo ya liwa na ye. Dorcas akufi azalaki na bomoi te eza losambo ya Dorcas te yango bikisaki ye mpo Dorcas abande komieba te me bolamu Dorcas asalaki yango esengaki egangana miso na Nzambe. Me nalobi boye 100% esika malama kosala bolamu eza nde na ndako ya Nzambe. Frère Gilles okoyebisa papa boza nde pembeni te tosala bolamu na ndako ya Nzambe. Okoyebisa ye te papa Matadi do Mateso okoyebisa mama Marie Kitsukulu te tosala bolamu epai na Nzambe. Tokobeta milolo te mpona lokumu na nkolo. Totali lisusu Bible ezoloba na biso. Bible yebisi biso boye Ana basali libala na mobali na ye Elkana bino bike bawumeli basalaki na problème te me loko ye na bango ezalaki likambo ya mwana azoya te. Balobi ke mobali akokaki te ake kozwa deuxième bureau oyo babengi Penina boti mwana liboso ana maboti eza kati. Penina ekobota mwana mibale Bible elobi na biso ana maboti ezalaki te me ana azalaki chrétien 100%. Atangolaki na kobanga Nzambe abande mpe kosambela me Bible ezoloba na biso ezalaki na mokolo moko ana azwaka décision. Abi problème na nga nana posa na mona kuto mosala Nzambe kotenga asambela te azale na posa ya solaka na Nzambe. Tobeta na miloro pour la gloire à Nzambe. Bete la bataka na biso miloro. Na telemi amokie ana azale na posa mona kutu elite azale na posa mona nani amona leka Nzambe. Okotu na moninga nozane pembeni teke posa nozala komona nani yaya bakristo ya nouvelle vie tamongo bazala na posa bamona na bango kaka papa ngoma bazala na posa bamona na bango mfurusi te bazalaka na posa bamona na bango Nzambe te. Eza moto mosusu aye na eglize azokengidila pere na ye te. Alleluya. Wana tobenga bango bakristo bazangi fondation na eglize Nzambe koyelaka bato te. Na eglize Nzambe yelaka ndenge créateur nga mpe naza mutu lokola yo naza
kaka na elembo nzambe atie kati na nga soki ozoyela nga mokolo nga na wakufa oya liso te moto ayelaka nzambe ata papa ngoma aza te lobi akoya eglise papa ngoma atia ye maboko te elobeli ye eloko te mpo yayaki na présence ya papa ngoma te ayelaki na sa présence ensemble mais tomona bafidèle na biso so basali batanda bien moto azwa lipamboli 4 fa 5 donc soki protocole azoconduire ya boye ya vie soki vie ngoma batata bakebo ye basalini soki vie ngoma papa bamene boye atobeta na biso ata milolo mpona lokumu na nkolo kondima na yo yango ekobikisa yo mwana na nzambe avoya na kati église aprépara prière mpe aparti ya ndako ata presse yebisa nzambe ata maloba mibale nzambe nazokende mate ya lelo bateyanga ntango otofrandi motema nange tukisama molimo mosantu asala nini amonanga vrai chrétien oyo avaya na église asambelaki tokobanganga te bangaki créateur tato amonanaka te tombola mosala nabi na tongo te landanga bie nabi merci oyo mpe nzambe na tongo te nabi ntango yo lati obongano ya na kati église nani asambeli soko tomboli mosapo osambeli te ntango olakelo mabe tobanga bango amen papa jilo osambeli ete mpo ani papa kadi papa nganga frère na biso auti mbinza alleluye atobeta na biso ata milolo mpona lokumu na nkolo kombo na nzambe etombwama za mosambi donc asa sekwaki mpona bolamu nazoyebisa mama moko nazoyebisa papa moko l'église ya nzambe ekokanga ya maboko te soki eza problème ya $100 pesa yango soki eza problème ya $10 nakotelema nakopesa ngai nazopesa moto te me ngai nazopesa nani nzambe yaya eza ya bato mosusu soki ozowumela lelo eza mpona losambo te me soki ozowumela lelo eza mpona bolamu osalasalaka losambo mosoko mbongo ofandi mosoko opesa ozozela mutuka me nzambe abomi kaka ndeko ndoki oyo bande kobundisa yo yango azolobake makanisi na biso eza ya nzambe te ya nzambe mpe eza ya biso te okosele epai na nzambe nzambe akelongola liwa moko ebimaki ata na profesi te moto apesaka mpa nzambe maladi na ndaku nekotaka te nzambe akotala soki epermetre maladi ekota na ndaku mbongo oyo opesaka ye ekepa badokter moto akabelaka nzambe bakozolaka ya pansite so mbongo na opakola kota pansite eza yaka opesa epai na nzambe bakoko na biso akala bande kosala bango opération te me babikaka nyonso depandaka na kondima soki ondimi te ane oyo ekosila tina suka tokobala nzambe asalaka kaka sielo kondima na yo tokomelolo te mpona kolala nzambe na eglise ya nzambe kolingaka kaka te ote bato baleka na ba 10 000 20 000 baleki o na eloko te oza na mbongo ntango suki oleka bango bapesaka veki volonté moto apesaka epai na nzambe ndako nekauka te mpo nzambe ayebi ke soki ndako na yo ekauki oza na eloko opesa ye te moto asombi mbunda epai na nzambe apesi soki ndoki ekoloka ye amona ye te mbunda ekotelema lokola obi mbunda ekotelema lokola bombe eye ebunda na bandoki tamsi olali moto apesa tol na ye epai na nzambe nalobi yo kobunda te okolala poki lokola ministre parce que zamba kotinda ba ange zamba kotinda ba alphange basala sécurité na yo toli ekotelema ezoloba na ndoki yaka na kozokisa yo yosko banda komituna nini oyo opesa epai na nzambe tokobeta milolo te mpona gloire ya nzambe nombre oyo tokotaka na eglize oyo